kolamuka eza bitidité, kolala kolamuka eza bitidité, bozali bon on dirait qu'il y a Soft 15 TV, télévision, ils ont mettre on dirait qu'à Manchester pe Canada. Bozolanda biso bon na Soft 15 TV pe na Sentinel TV, on dirait qu'il y a Angleterre. Na émission na biso petit déjeuner ezali émission ya chaque jour na tongo pour na souhaiter bino journée malamu, ko accompagner bino la journée, ko éclaircir bino pe ko kotsa bino na ba révélation. Émission eza animée na Mosali na Nzambe, les messagers, Proverbe 30-30 to évangéliste, Proverbe 30-30 azam tumoko yo na pe Didier Forme. Alors na tongo na lelo nazo ki nokolobela bino sur soki ole biloko ya ndiao, biloko ya mbua to ya lion, il faut zala mbangu makasi o préparer mbangu pona kokima avant o sala likambo kanisa ba conséquences nango. Bible même ezo bana biso ke avant o kende na guerre o déclarer guerre na pays mususu to na mutu mususu to na voisin na yo, tala nombre nini ya ba sodoza na bango, ba munition nini oza nango, mutu wana makasi nini aza nango. Soko moni ke mutu wana lekio na makasi, tinda ambassadeur boyokana po kimiala. Alors soki mutu wana lekio na makasi, coopérer na ye po mutu makasi ba tiaka mutu makasi na ite me ba coopérer na ye. Acte tout posé ezalaka na ba conséquences. Alors soki oke ko ibotola biloko ya lion to okoti na bilanga lion, assumer ba conséquences. Alors doctrine ezali eloko ezo sangisa bana na Nzambe, doctrine eza nango eloko musute makanisi ba penser na mateya ya nkolo Yesu. Yesu aloba bolanda mateya nanga wana batu bakoyeba ke bozali basali nanga. Alors lelo o tozomona ba doctrine ebele ekomi ya kobukana, batu bazo ya église bayeko luka Nzambe bakomi kokufa, bana batu bayeko luka Nzambe bakokutana ba maladi, bana batu bayeko luka Nzambe bayokutana ba freinage na ba blocage na koloka likolo ya ba fausse doctrine. Alors biso na armée de l'Éternel esika na witi bateyaka biso que mosali na Nzambe ajoutaka ba valeur te, parce que onction Nzambe na kati na ye, nguya Nzambe na kati na ye nde ezo pesa ye gloire, nde ezo justifier maloba na ye pe ezo pesa ye nkembo. Alors mosali na Nzambe alataka chaînette te, gourmette te, babaga minene te, ba soutane pete po ezali ba joute ya valeur, atiaka tioko te azaka naturel. Mais lelo oyo tomoni na armée de ténèbres nazo ke nolakisa bino moko na moko bomona ndenge nini basali na Nzambe oyo babungi nzela na ba doctrine na bango. Bible lobi tokoyeba bango na bizali na bango, tokoyeba bango na doctrine na bango, fausse doctrine et lobi na biso bongo zela totanga liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe na 1 Timothée 4, 1 à 5, 1 à 4 ezoloba na tango asuka batu bakoboya doctrine na solo bakokende ko s'attacher na doctrine na ba démon. Doctrine na ba démon ezali oyo bazolata ba soutane eza ba franc-maçon, ezali oyo bazolata ba baga minene ba chaînette ba nini, batu wana basala ba pacte ya franc-maçon, babima na bana bango babota, babima na ba sœur na bango. Tala na église nazali ko kamba ya armée de l'Éternel masina o ngamu tuna implanté ango, berger na tikaki kuna ba kotisi na système na bango, berger auti ko violer propre sœur na ye, et ba sœur wana mati akia ke no funda na sendwe kuna na armée de l'Éternel ba benganie sœur akom ko lele pananga yango wana na lobi lokola na bendi bana nyoso tu oyo nga na format oyo nga na tango nazo ba bana, c'est-à-dire na zwa bango lokola bana nga naza père spirituel na bango te, mais nazali encadreur to encadreur spirituel bien guide spirituel na esi bango ba bimakuna ba kinela la moisson mondiale. La moisson mondiale ezo banda na dernier dimanche ya mois ya octobre ya novembre, et kozala journée miracle. Mutu nyonso akoya kuna bakopesa bana na ye bakaye, bakopesa bana ne ba biki na ba uniforme, pe mutu na mutu akobima na soso moko na sachet ya mungwa sukali to loso oyo église ko offrir. To komi na tango ya mission, na tango ya mission Jésus azakotambola de ville en ville kokende kopesa baro bazobela lobiko kopesa biloko kolia tu etu biso pe na la moisson mondiale. Première sortie na biso na masini kozala bongo, kozana masini oza pembeni kozanga te na mokolo wana
kende orozwa ou soso ezala vraiment obligatoire mututo orozwa soso moko ya mobimba mais bakopesa yo oropona ou okenamu sachet nanya sachet mungwa sachet sukali to sachet ya loso pe ba mama nyonso tu ya babola ba mama nyonso tu bana nyonso tu bakufela baboti bana nyonso tu ya bashege o baza na quartier ba s'enregistrer pour s'occuper na bango. Voici la vision et la doctrine au biso tuzanango. Bande ko balandi ya Sentinelle TV oyo ezali pasteur Joseph Aimé Flamme ya armée de l'Éternel oyo komi armée des ténèbres garçon na ebelaki muta mabondeli muta ba prière muta miracle intercession miracle tamo na tuni lobi tala passeport photo ba kobatindelinga yango yo ndeko oyo na ba croix na ba soutane oyo ezali ba jute au armée de l'Éternel totika koyoka ngote bateya biso ngote Flamme ozali ndeko na ngai nazo luka yo na sengi yo meme amitié na Facebook ozoboya koyamba ngai tala ndengo bungi nzela yo mutozaki mutu ya mabondeli yo mutozaki espoir ya armée de l'Éternel bilamba ya bakambi bozali no senga na ba sapato bozali no senga bomoni ndenge ebukisi bino nzela soutane na croix oyo ezali ya ba franc-maçon ezali ya ba démoniaque flamme bandimi na nga mingi ya Paris ba ute pa na yo bazoluka yo bazolela yo tala ndenge okwei ozande ko na nga luka délivrance oyo ezali bisala mabe oyo bayebisi nga meme olingi kobala te soki mwasi akimi yo na mbongo so mwasi asali yo mabe suki esili mokili suki luka mwasi bala luka nzambe akodélivre okozonga na niveau na yo yo ozalaki muta ba miracle ezoleka tozolanda na RTA ye Flamme abondelaki mutabiki okende kokangama na basenga akota na franc-maçon tala nakolakisa bino photo basenga mutabebisi Flamme nebisa bino ke basenga kokende musika te basenga kosuka ndenge église wana pe kosuka nde bazokamba poske baza batu mabe bazoboma batu metala lelo ndenge obungi nzela bato bazolanda biso bobondela pona pasteur oyo azaki pasteur anguya aningisa Kinshasa metala bikota kota ndenge kosie Flamme kota en contact nanga nazande ko na yo nazana basango malamu mpona yo nakoki ko restaurer yo poza musala nzamba pesi ngai nalingi bino mingi yango na osa musala oyo nazotoka bino te nazoluka na sauver bino po bobungi nzela bozana lifelo ba ajoute de valeur ezali mateya oyo bateyaki biso te na armée de l'Éternel nzambe ya pambola Flamme botala groupe abandoki ba soutane oyo babiloko balati ezali bato oyo ya soloka tala na kati mutazo sekanani basenga ye wana na mokonzi na bango bato babunga nzela bato bazoboma peuple elomo botala ba croix yango oyo désiré basenga na croix et na armée de l'Éternel bishop azarate eza vision ya Koutino mais désiré oyo akoma bibala bibota na Brazzaville yepe basimbisa ekisi yepe alandi lokolo po akoma grand alobi azo germer na ebite soka azo germer kindoki to kibula o nde muto ya na busobo noso na Kinshasa omoni otu eza franc-maçonnique et pasteur nyonso tu boyoka bapesa ye titre ya messager de la paix ou bien ambassadeur de la paix ezali mokolo akene ko signer alliance na yena ba franc-maçon parce que batunyo surtout au bazolobela la paix na katia mokilio lelo eza ba franc-maçon botali ba chenete yango wana bolakisa biso eza ne sika moko te Yesu na Bible alataka chenete alors nazaki na makambo belé ya koloba heureusement docteur Moïse Chimbubwa beninga aleli alobi proverbe arrête makambo famille balobaka te nazosukisa na photo moko oyo ezali pona kosukisa mwana mwasi oyo ayebisa bino maladi aza nango anyati mine nani apesi ye pe aza na zemi pe bazoluka bakimise Brazzaville pona nini bande kokamwa armée de l'Éternel ekomi armée de ténèbres et ce que zo produit bakufa mwana mwasi oyo na kombo ya Bibiche Lipondo ayaki na église armée de l'Éternel koluka Yesu koluka Nzambe
na ngonga oyo mwana mwasi oyo azana zemi pe bapesi maladi oyo tobengi aniati bapesi visa akende na Afrique du Sud akende kufa ndenge Fifi akufaki na Cape Town ngana kolobelo ko mokote ye mwana mwasi obibishi bino batunyo sotu église botuna ye zemi azana ngo nani apesi ye pe azokima kokende Afrique du Sud pona nini et pourtant ayaki koluka ne vie l'église bana basi lokola ba bibishi baza combien na sendwe wana bazuzu bazemi pe baza kobeba na maladi entre temps ba pasteur nyon surtout il y a armée de ténèbres bovandisa Eugène zoba ya pasteur na mwasi na ye azwa bana batu ya Sony azongisa parce que Eugène azaka tata bana na te boyebi yango pe occasion yango yo bobi msalikambo nazaki na makambo ebele ba kombo ebele na ba acte de naissance na ba acte de décès ya batu ba kufi na maladie ebele bobiki kaka po docteur Moïse abengaki nga abina kanga munoko na bondelaki nga me nasali kaka oyo suka nazosela bino na coin entre temps église oyo na lancé la moisson mondiale ya Masina ezobanda le 24 le 25 au 26 il y a 2 jours il y a miracle dans novembre na Masina alors bokende kuna ebele bakopesa bana bakaye chaque mutu arobimana soso moko moko pe sachet ya mungwa sukali to loso tokoti na tango évangélisation na tango où Jésus-Christ se déplace de ville en ville pour na ko gagner ba âme na suki awa likolo ya docteur Moïse apekisinga mais soki bo continuer buzoba na ko étaler nyonso ngana banga eloko moko te komona nga proverbe 30-30 pe nazo salango pour na ko sauver ba âme nzambe abatela bino nzambe abimisa makamino so poisa nzambe a sauver ba fille belé oyo bakangami na mitambo lokola bibish ayaki koluka nzambe a se retrouver na maladie na zemi pe bazo kosaye ki ya en Afrique ici ba somele ndako nzoka kuna place bazo tindende place okendo kufa nzambe a justifier le loba mosaila libanga nanga ya sika ezali nelembo ya Yesu Masia ezali na kombo ya molimo na ye ngai nakobwaka yango te mama libanga nanga ya sika ezali na kombo ya Yesu Masia ezali na elembo ya molimo na ye nakobwaka yango te. Aksanti sana Bwana, aksanti sana, oh aksanti sana Bwana, aksanti sana. Bandeko na Kinshasa na Masina toye na eloko asika o ndenge Bible za kosenga me bato basali la ngote la moisson mondiale ezali eloko mususu te ezali kaka vision nkolo atiki ya bibilanga eza monene bobelela basali baya yango lokola l'église ebele bato bakene ikonuka nzambe baloki bana baloki bandimi bazopesa bana basi ba maladi koboma bango biso toye na vision kaka ya nzambe ko respecter ko restaurer vision mission ndenge Jésus azali kosala tanga Bible babi Jésus parcourait de ville en ville pour aller prêcher la bonne nouvelle, guérir le malade et donner à manger aux pauvres. Tu es un évangile à Sika, dans un premier pasteur, na Kinshasa na pesi ba pasteur mbongo na imka $5,000 ba kabola. Ba témoin ba yebi. Na epé pasteur à Sika na uta na armée de l'Éternel ou est comme armée des ténèbres. Ba loki mukamina nga na tikaki na Masina ba commissaire sataniste pour nga ba pesa nga kindoki na boy. Alors comme papa apesa mwana kindoki ta pesa koko bana Masina mwana wana berger animi bango. Alors na bimisi bana o bazo kwa na nga tokela na moisson mondiale kaka na Masina mais mikolo tout intercession eza kuna sorti nango ezali le 20 vendredi le 25 na samedi le 26 novembre de 15h à 19h et aux ala benda bika na le salamate mukolo wana mutu tu akoya place wana
o azana bana aomema bana baopesa bana bakaye baopesa bana babiki bamikolo nyonso tu oyo akoya wana lere azobima bazopesa soso soso ya mobimba pe soso yo kopona so olingi sachet ya sukali yo olingi sachet ya mungwa yo olingi sachet ya loso yo me okopona moko entre mungwa sukali na lo bamama mikolo bakopesa bango bamiliki bakopesa bango bilamba. C'est ça l'évangile. Toboye évangile oyo bat ba na l'église ba bongaka te musala eza te puis bana basi ba protocole to doter bango na bateni ba kozana ba portable bana mususu ba kotika na kati ya ONG ba travailler na ONG et puis to sengi na ba pasteur mususu bani ba s'affilier na biso oza na église na yo oza na doctrine ya Jésus-Christ oza na aide ya kokota na kati na biso to kopesa yo bilamba to ko soutenir yo. Alors, bozala wana na pasteur Mbuta Timothée, aza elengi on a lancé sika, pe azala secondé na coordonnateur CAMS, ou pe azali coordonnateur ya la ya nini ya musala otozo sala ya les bons samaritains. Ozali mwana armée de l'Éternel akala, ozali mwana nga na pesa baptême, ozali mwana o sambela na ngai oyebi ndenge na banda pa église wana eza na 16 ans. Banda na tiango tilo eza na 16 ans oyo bambuyaki yo zonga na ndako na bino église ekomika balabala moko koleko wana adresse ya libobenga ba invitation ba liflete kozala déjà nazotinda na DHL na nini na DHL paquet mobimba ba invitation ekoya mutuke kozala wana pona transport na bino biloko kolia sac ya loso pona ba intercesseur donc oyo nano bomona te puis ozala kamba la moko te chaque fin du mois to bando aider ba koko to bando aider ba bola chaque dernier dimanche à mois après qu'il te ba koko ba banozwa kisi sukali mungwa mbongo ba mama commerce oyo ba bandana na église o baza fidèle ba rozwa ba prime na bango ya fidélité wax super wax na $100 ya kobakisa na musala ne nzambe parce que ceux qui toloni na kati na bino te to buka ndeni voilà vision sikangwana alors bino oyo bozoluka ko attaquer to ko bundisa proverbe 30 avant bundisa mutu il faut tala ba arme ni yozana faut tala musala ni yozana il faut tala mbongo ni yozana parce que proverbe 30 c'est un homme béni naza béni lelo na beta tolo naza béni parce que na musala nazo sa naza na bandimi na monde entier o ba soutenaka ba pesa ba dimba pesa bo franc pe mbongo wana nazo zongisa na misala l'église naza na mondele mo apesa nga mbongo te na ke ko signer contrat moko te nazo mbongo mais mbongo bazo pesa nga na musala nazo sala na parce que naza moko ya ba pasteur le mieux suivi na Europe siko na diaspora banda ko no so balanda ka YouTube na nga balanda matea na nga bato bazo banga nzambe ba pesa ba dimbo franc ba mso bazo tinda ba carton mbongo wana yango parce que Dieu donne la semence au semeur. Ce qui yopo oliko participer na musala monene osala na masina ke mukolo wana le 25 na le 26 novembre bandeko bakoya bazwa soso na yo bazwa mungwa na yo contribuer benganga oyebi ndenge to sala ka po bokomona bilili ndenge kozala alors totala nzambe o to sambela ka solo na nzambe armée de ténèbres nani aza nzambe parce que tozo sambela nzambe ba défi Job alobi na sambela ka nzambe nanga po aza nzambe mutasuka nzamba mutasuka banga ba détourner église ba mema bana wana nyonso tu na mabunga bana na basimba kisi mengai na bokola bana wana na bolingo ba misu na futela ba en classe na pesa ba bilamba chaque mois na tinda ba biloko ndire bana nanga ndire baleki nanga alors ba o ba zoba balandi bango mais ba o ba maele bango ba yepa na biso to continuer na kati na vision oyo je crois soki to kangi chango to ko kitati na ba centre ville ko changer évangile parce que batu koma bakolonga na ndako bakendo sambela bazwa sida balongaki na ndako bakendo sambela pasteur azobotisa bango balongaki na ndako bakendo sambela bakomi bandoki groupe bandoki na bakroix na ba médaille bazokosa ke bazana bonzambe me bazana bonzambe te Flamme Joseph Aimé bana na yo bazolela yo nazana na église nazana ngona nazokamba na Paris ezana ba mama musu mama Pierrette aza mondimi na yo ayaki lera yo kaika amonanga na armée de l'Éternel mbinza lera moninga na komi na Paris ayaki famille mobimba lelo aza membre ya la moisson mondiale abi papa na ye pona yebi ke yo ozali moninga papa na nga Flamme nazoke no sambela na ya sala ba miracle pona nga na comment bana wana bazoluka yo
banana bazolela yo me bamona ona ba sultan bamona ona ba croix baba sengeza nzela bango basimbikisi baba sengeza nzela bango baponi nzela osoloka me nga nalingi ozala sauver ndeko na nga mpe na kotia bamoyen nyonso tu mpo ozala sauver. Comment bato tu bayaki na église ata moto azobonga te moto azoavance te bato nyonso tu nde baloba ko rond point. Alors bokota na vision ya sika la moisson mondiale oyo bobengi yango na anglais World Harvest Christian Center, centre d'évangélisation la moisson mondiale. Tu vois, venez boya oza pasteur oza na mikakatano yaka kokota na kati ya vision na biso tosengo maite tosengo mungwa te tosambelaka kaka Yesu Kristo Yoshua Mashia na Bible tonimaka huile d'olive ndenge yali to yaka te kosala ba kilte ya ba prophétie to yaka te kosala ba kilte ya kokwesa bato to ya kotalisa bato bilamba balati mais tosalaka ba croisade miracle ba croisade ya guérison miracle to yaka kotatola komona nzambe. Alors on a groupe à bana auto kobimisa ba groupe à évangélisation et puis groupe à théâtre Apocalypse oya masina na yebisi groupe na ya théâtre bazala déjà ko travailler dans une église na masina bazonga wana na ko bano produire bango ba bano sala ba théâtre bazotinda koto tozoteka totinda bango. Voilà église ko pesa misale puis na ko sala école place wana tangu makambo yokoka to somba lupango ya munene place wana to tongi école ya mission place wana bato ba bonozwa ba diplôme na ko yuko orienter bango ba yuko tanga classe kotoyo ba yuko tika libela to tangi classe ici soko distinguer otikali sinote ozongi susu okende ngado vision munene yango yo bo adhérer na kati ya vision oyo alors tozali déjà ko pa moma parce que nzamba zanzambe na biso soki oliko bundisa mutu en tout cas tala nanu makokini nozanango tala nanu degré ya bonzamba zanango uzamala peli susu na bandeko oyo nyusu balandanga basunganga. Pasteur Moïse a bandi église, je crois, na Barumbu ou bien na Bandal Boye, à la sonorisation, nazo sala ba carton au tient na conteneur, nous surtout à dire que soutenir Pasteur Moïse, oyo a boy kokota na système amabe, azo bunda na ndenge na yeto pesa sonorisation, aya kokuta na ngato aidenga. Muzen Kenda, oyo azali bongo, vrai père, il y a spirituel, il y a armée de l'éternel, oyo ba boakisa, akota en contact nanga, naza na enveloppe pour na opambola ye nzambe na nga pambola bino nzambe na nga zana bino to bonde la pote bana onyo sotu bakendeki kuna bakomi makango mutu songolo ya pasteur songolo ya mutu songolo azoboma bato to telemela milimo wana bana bafunga mamiso balongwa na kati ya système abondoki bapambola nzambe tongo na lelo zakika kolakisa bino ke avant bundana mutu prépare-toi bien tala na kati ya judiciaire na yo tala ozana ba flèche combien talo ozana kati ya kargwa na yo ozana ba flèche combien ozana ba ona arme na yo ozali na ba minduki combien ozali na ba minduki combien ba bombe combien ba missile combien. Proverbe 30 azala kwa Tshisekedi B52 parce que ngai soko tumbolinga nazana raison na tika keloko tina sina lobango soki nazana raison et que nazolinga na sauver ba po mutu moko asimbikisi ne po alekisa bato aboma bato même nzambe azana nga ba ange bazana nga olonga ngati ti boko senga pardon et boza na chance parce que pasteur Moïse docteur Moïse abengaki nga lobe nga makambo belé na yoki na pesa ki promesse mais yalaki bato belé pe babenga babi lakisa biso photo ya mutu moko to yeba to laksi photo ya mwana mwasi po boyeba aza victime akendeki na église pour assembler mais lelo akomi na zemi pe aza na maladie pe lisusu bazolinga batindika ye na Afrique du Sud akino kufa kuna place papa na mama bakoyeba te bande kone pe bakoyeba te ngonga ngo bovandisa batu babeta masolo ye ayebisa bino nani apesi ezemi pe maladi aza nango nani aza nango nani apesi yango total soki vraiment makambo boye kosalamaka na l'église l'église ebele bandoki bazokambango nga nzambe apesi nga makasi mission na ezali ni ko détruire œuvre de diable soki na yeli na pete oyoki te na koya na ba misili nyonso na tieli yo na tandio ta 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 tio kolapa parce que ngai naza na misili a kombo Jésus Christ na tamola na l'église nyonso na yiba mwasa batute na yiba mbongo mutute na yibelo kwa mutute partout na leka bato na témoignage na nga malamu parce que nakutana na Yesu parce que avant nazala proverbe 30 naza Didier forme mutu asimba mbongo mutu asala escroquerie na poto muto balma bakanga batia na boloko pe balemba muto bayemba mutu a succès donc na yaki na église pour na koluka mbongo te na yaki koluka Yesu
yango le nakutani na Yesu apesinga oyo tu naza nango bato bayebinga